Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est votre humble servante Vinicia, femme africaine, pièce contre pièce toujours. Na masolo ya mapangu, na masolo ya mapangu, donc to solo laka. To yebanaka ezalaka pe moi ezaka moi bien tant tozo solo la na masolo ya mapangu donc tozo kota toza na kati ya kinkole toza na kati ya kinkole tozo lakisa bino moko ya eloko oboko sepela na yango boko sepela ko mona yango awa ezali entrée ya place oyo tozali kokota en tout cas entrée na yango yo bomoni direction oyo ezali nzela oyo Congo Futur nde mutu azali kosala yango oso tokei liboso boye toketi na makadam boye toza susu mosika te na makadama donc toza mosika te na makadama biso tozolakisa bino ezali environnement na yango ezali entrée na yango ezali na nzela deja ya mutuka donc mutuka ezaka na facilité bomoni bino moko ba grand car, ba taxi bus, ba moto ezolekana na facilité. Donc bokota po bosala découverte ya place oyo toyekaka ndenge ezalaka na kati ya la personnalité TV mbala moko to bandi kokota pour que tobeta masolo ndenge ezalaka. Toza déjà na kati donc toza na kati ya kikole to bandi déjà to bandi esika obomoni na telemi ezali limite esika lopango e bandi donc eza lopango monene bazali ko morceler yango babisa deux ponts moto waza na possibilité na ye azwa na ye mobimba mais waza na possibilité te bazokata yango 4 ou 3 parties ça dépend. Il y a possibilité ya bateau donc esika o ezesike bandi ezesika moko eza na principal esika moko eza na principal donc ezali terrain vide eza lopango ya monene eza vide et o bozomona oyo ezali nzela oyo bandeko ya Congo Futur parce que Congo Futur ezali pembeni donc eza nzela ya Congo Futur nde mutu ezali kosala nzela oyo donc liboso kuna toza na bralima koto ya liboso boye toza na Congo Futur donc esika ebandi yango wana tozotambola mpona kolakisa bino esika yango esukeli eza lopango monene do esika oyo ebandaki wana tozotambola donc place oyo mituka ezoleka déjà na facilité donc bamoto ezoleka mituka ezoleka tozotambola mpona olakisa bino donc esika ebandaki limite ya lopango eza lopango moko ya monene oyo ezomesure 40 mètres sur 35 donc toza na kati ya kinkole tozotambola mpona kolakisa bino tozotambola donc eza terrain moko vide efanda vraiment efanda tosukeli awa donc awa epesi biso 35 mètres donc obanda place na telemaki na place na ekosukela awa place na telemelaki na banda ekotambola na place oyo na ekosukela awa
ezali mesurer 35 mètres. Donc nde na binzela oyo eza nzela ya motuka bomoni ndenge bamituka ya minene omona mituka minene ezoleka ezosala mpenza mosala na yango bamituka oyo ezosala mituka oyo eza bamituka ya Congo Future ndenge bazosala mosala. Donc place oyo tozokende sikoyo tokóma ti na suka esika bomonaka epesi biso 40 mètres. Donc esika oyo natelemaki wana na nde tozotambola eza terrain vaste. Donc eza terrain moko ya monene eza vaste nde bazali koluka kodivize yango en 4, kodivize yango en 3, kodivize yango en 2. Pourquoi pas moto mpe azwa mobimba ezaleleli. Do ezali lopango moko ya monene eza lopango moko eza vide lisusu bayavasi te ya kokata. Pourquoi? Parce que bato bazali te oyo bazali kosurveiller. Donc ndenge cameraman azoya bomona ti esika na telemi yango epesi biso 40 mètres. Donc lopango ezali komesurer 35 mètres sur 40. 35 mètres sur 40. Bomoni bino moko oyo ezali avenue moni bandako ezotongama voisin yo wana azali kotonga mpenza eza kaka moko ya ndeko oyo bazali lopango na ye azali kotonga sikoyo. Donc bomoni bino moko tozali na kati ya kikole toza na kati ya kikole te moko lopango moko. Donc na nsima na nga bomona ke école moko mpe eza wana parce que bana classe déjà bazobima. Donc école eza wana bomoni bavoisin ndenge bazali. Donc bato bazali bomoni bato bazotonga baconstruction ya sika vraiment baconstruction ya bien baconstruction ya sika bato ndenge bazali kosala nini bazali kotonga oyo ezali avenue bomoni bino moko bato ma bazotonga. Eza baplace moko ezali bavide bato basala nini bazali kotonga. Donc baza kotonga so tokoti na kati awa nde tobi awa ezali terrain oyo nyonso eza na kati terrain oyo nyonso eza na kati. Et donc soki tosukeleli awa esika oyo o nazalaki awa na depesi biso 40 mètres. Donc soki tozonga lisu boye na boye nde ezali 35 mètres. Donc na boye ezali 35 mètres tozotala ti bisika tokomela ezali 35 mètres sur 40. Na 35 mètres sur 40 wana balobi bazali komorsole yango bazoteka yango mobimba epai ya moto oyo aza na possibilité na ye ya kosomba yango mobimba. Moto aza na facilité ya kosomba mobimba rien n'empêche pour que asala nini azwa yango mobimba. Moto oyo mpe azali na mbongo mpona kozwa mobimba te mpona kozwa ndambu ye mpe problème ezali te. Donc tozotambola ye mpe problème ezali te tozotambola ezali vraiment na suka. Donc eza mpena ti na suka awa na ti na suka na nsima na nga oyo eza ti wana ezali 35 mètres wana eza 35 mètres suka nango sukeli wana eza 35 mètres. Donc balobi moto oyo aozwa awa aza na facilité bazali kokabola bazokabola yango balobi mobimba na yango boye nyonso batie yango 55 000 à discuter. Mobimba na yango nde bozomona terrain oyo mobimba na yango boye mobimba na yango babi 35 babi plutôt 55 000 à discuter. Bon 55 000 à discuter eza na bato oyo eza bato mosusu oyo possibilité ya kozwa 55 000 wana moko eza te balobi soki oza na besoin badiviser leyo awa par 2 bakodiviser yango par 2 ozwi 20 mètres sur 35 20 mètres sur 35. Donc wana obeti 55 000 divisé par 2 oye kosolola babi wana ekoma tia na
27 500, si je ne me trompe pas par deux. 27 500 à discuter, 27 500 à discuter. Pour la moto, pas l'obité, on a kabolé par 3. Au bêti 55 000 divisé par 3. Pour la moto, l'obité, on a kabolé par 4 parce qu'ils ont 4, donc ils ont la possibilité de kabolé par 2. On a 20 mètres sur 35, 20 mètres sur 35. Ils ont la capacité de kabola yango par 4. Par 4, tu as bibiso moko, ndenge nini, européen sabiso parce que le pango ils ont mesuré 40 mètres sur 35. Donc ils ont le pango et donc 4 oignons sont ndenge tozali. 4 oignons sont dans le moment bino moko ils ont terrain vide, ils ont non clôturé, ils ont le côté donc ils ont vide, babi kokabola yango kokabola yango na ndenge soko obite te bakabolela ngai na ndenge ya bwende na telemeli tokei tout droiti na principal bakabolela yo katikati wana ozwa sikoyo 35 mètres divisé par 2 na 35 mètres. So to bib bisiko nazati na avenir bato bazali tin iska bana bazali wana okozwa yango dans le kola 17 mètres et demi 17 mètres et demi sur 40. Ce qui babi bakabolela yo etala otala na route principale l'union somi balé état na route principale wana bakabolela yango na bongo. Soko lobi ke ote nga naza na besoin natala na ngai epai ya ba voisin natala bwe wana nde bokabola yango to bokabola toujours bokabola katikati na ndenge ya boye donc so toza na ndenge ya boye tomona ke tokozwa 20 mètres sur 35. So babi ba divisango etala na ndenge ya balabala esika moto wana ba moto ezokende wana bokozwa 17 plutôt 17 na ndambu, donc 17 mètres na ndambu, 17 mètres na ndambu sur 40. Pona ceux qui ba diviser on a besoin ba diviser en 4 parties donc moto reçoit ambo ya moto a commis sur place. Moto a commis sur place alobi que nga na besoin ya un quart. Nga na besoin ya demi la nga yango 3 parties babi ça dépend. Babi terrain au mobimba 40 mètres sur 35. 40 mètres sur 35 babi babandi yango 55 000 à discuter 55 000 à discuter mais babi ezali na possibilité ya kokata yango par 2 eza na possibilité ya kokata yango par 3 eza na possibilité ya kokata yango par 4 donc ezali ko dépendre kaka na possibilité ya moto. Babiso moniki atena na besoin ba diviser lengango par 4 obeti kaka 55 000 divisé par 4 et pesa yo combien so que obetena na besoin ba diviser lengango par 2 obeti 55 000 divisé par 2 nana besoin ba diviser lenga yango par 3 obeti 55 000 divisé par 3 deux ali lopango ezo mesurer 40 mètres sur 35 deux ali lopango monene bomoni no moko environnement tozana kati ya kikole tozana kati ya kikole tozana kati ya kikole donc lobi yebela deux ali ya moko ezali penza ba commissionnaire na biso totambola kana bango abia te totika boete Vinicia tozana na terrain moko ezali ko mesurer autant de mètres soki oya kotala yango olakisa bandeko na biso o bazali banda okwanga pe na tambola tina bitena otika boete na bengi pe ya ngai ndeko to travailler kanaye na bité ingénieur to koma totala nde to komi totali to bité to lakisa bandeko donc nzela ezali kosalema epai ya bandeko ya Congo Futur donc toza nolo na Congo Futur toza na kati ya Kikole non loin na Congo Futur yango tolobi en tout cas
bozala branché, bozala collé, bozala scotché, bomoni bino moko ndenge espace ezali, espace vide ezali, espace moko ya munene, bomoni bino moko nde tolobi bazali ko diviser yango. Pona moto wa moni ke nga na possibilité na ngai ay ko sala débat na 55 000 à discuter. Atenga aza 55 000 te na moni bakabolela ngai deux parties. Bakabolela nga deux parties oye puis beti 55 000 divisé par 2. Asale liopé oye au solo lio bokabolela ngai deux parties. Wana yo mutoko pona. O te botal nga ana besoin nyonso mibale etala liboso ana besoin natala liboso. O te nga za nga na besoin natala nga mopanzi. En tout cas ça dépend. Awa peso za na besoin te nga na besoin na créer soit compagnie na nga moko boye loko na nga moko boye ekotela nga mbongo. En tout cas au sala on a facilité. Pourquoi? Parce que toza na principal et tozali non loin na Congo futur. Tolobi place yango yo tolakisi bino kaka ndenge tomesana kolakisa bino ndenge tomesana kolakisa bino tobi bozala branché bozala kolo scotché topesi ba précision ya nyonso tobi lopango mobimba ezo mesurer 40 mètres sur 35 40 mètres sur 35 wana babi 55 000 à discuter 55 000 à discuter. Pourquoi bateau un quart hein besoin bakabolela nga par 4. En tout cas bakosala yango na kati ya terrain oyo moto na moto pe akozwa ya ye lopango. Donc awa tozali na kikole précisément na quartier Lagos. Donc tozana Lagos nde bazali kosala nini koteka place oyo. Donc en tout cas zala branché zala collé zala scotché. On a besoin ici, on a besoin de terrain vide na kikole balobi benga toujours on a numéro ezali affiché na bas écran wana ozwa mama Doris Lema Fumu na gaz ya la personnalité TV au salaka obeta masolo okuta na ti donc obeta masolo ti na ti donc obeta masolo ti na suka obeti masolo ozupe esika na yo na ndenge ya kalama. Donc biso tozela bino toujours maboko ya kofungwama ndenge tomesana kozela bino na kati ya la personnalité TV. Merci, merci, à trop bandeko balanti, à la personnalité TV, ba abonné à la personnalité TV en tout cas, ba merci à trop, pourquoi pas na ba membre à soutien à la personnalité TV, binonia so oyo, bo pesa rabeso confiance ainsi que attachement toujours na kati ya la personnalité TV. Donc bah merci à trop na binonia so merci na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu Badiva wa Soudia Givwa Mama Bokobank na kati London City Arlette Matoko Liswa Nzambe sans oublier Mama Doris Lema Fumu na gaz à la personnalité TV. En tout cas bah merci ya trop na binonyo so merci na ingénieur Israël Noso Pro pour na mosala kitoko azoko bakosala donc toujours na sima caméra pour na kozwaka ba image ya bien. Donc merci na binonyo so tobi bozala branché bozala toujours collé scotché na la personnalité TV pour na kokoba kosala ba découverte ya ba émission oyo bolingaka mingi ya mapango ngana bino tomonani na mikolo ezali koya.